Donc veut dire ici c'est Matete na Paris. Donc Matete c'est bon. Yango soirée et Simbi, soirée et Indi. Matete ne tombera jamais. Yango tu relax yango. Jamais. On va pieds sur l'union c'est ça jamais. Nobody really nice, no be silicone. There is some bad girls from Patagon. And you already know that I'm Patagon. But we just want to have fun. But we just want to podcast. So na. Cause you give me your love and you give me your heart. Baby, I will never tear it apart. Yeah, only you they make me happy, yo. Only you they make me happy, yo. And I feel like a celebrity, yo. Nobody they control my body, yo. But girl, you don't come around. But girl, you blow my mind, yo. But do you got it, yo? Now only for me, yo. And I will love you right. Girl, you are 1 in a million. I swear to God, say you the Soviet. Mama, you are by the shop. You are so nice, I draw you my clear. There's something about you, girl. Say, I just want to love you right. Because so we just want to have fun. We just want to podcast. Merci beaucoup, www.1j4cadence.info.com. Tout ça, le awa na fête na biso ya bana matete et va na poto événement boyena to mona yango te. Tout ça merci na ve na biso ba ve nyoso ya matete ba maman. Merci na ve na Noël na doyen et de l'autre yambi to na monsieur maire na biso zali awa. Pour notre top Sabino, Valère Bomona, chaîne Abino Matete, 1J4 Cadence, info.com, c'est parti Libonas. Votre artiste est Abino Matete. Mais le tout ça, pour notre CP là, et longo. Nous avons un papa, nous avons un yaya, nous avons une autorité. Aujourd'hui, nous nous sentons organisation. Il y a la première fois, banda vie à Matete. Na poto, to van tapé boy, n'engue ba fait c'est ba kachin c'est ça la maka. Je ne sais pas. Au sentiment ni canton. Non, les sentiments et joie pour l'exi que Matete aura toujours commune au Yamunene, commune pilote ndenge babengaka na ville province à Kinshasa. Alexi le exemple, il y a bananaye qui baza uni pe bazo kanisa commune na bango, ba se rassembler bango nyonso lelo pour ba solo là pour na intérêt ya commune na bango, comment ba développer commune na bango. Basta la contribution pour na kosunga commune na bango. Donc c'est vraiment sengomnene nazo féliciter ba initiateur ya idée oyo ba organisateur nyonso. En tout cas un grand merci à vous et surtout merci na population nyonso ya Matete yé pour na kosunga commune bango nyonso basangani eza discipline monene laxi que ba critiquer la commune na biso pamba. Et Azo pesa toujours exemple, Azo mené na Kinshasa, Azo mené na Poto, Azo mené. Bravo les Matetois. Ma bonne mokonzi, mais mokonzi na si batimi ya Matete OP ba koyeba na OP ya Poto ba koyeba te, ko présenter aussi pour na ba sentir na to ça na yo awa. Pour na fête o za fête ba tutu bazali ba star ba nane ba contaminene bo mona bilimo awa. Pour na honneur Matete pour se rabiso mingi ka ba bandi, mais awa ba bagage ba belé. Et ça, non, Nazali, comme on a Baïlo Thierry Gaïbene, le bourgmestre de la commune de Matete. Ça fait 10 ans que je suis à la tête de la commune de Matete. Pour la toute première fois, bourgmestre Mongo, Aoumela, 10 ans dans la commune. Et moi, je suis à Matete. Et un diaspora, Azonga, Azosa et la commune. Ma bonne pour mon conseil, ma bonne pour et c'est quoi la rapena? Babi verso ben yeyo. Na otanga su comme modifié parce que ouais déjà boyebi Papa Noël
au sentiment nani pour ça côté papa tout ça la tout le monde là pendant de ça concentré pardon parce que ah on a tous nous représenter la biso yanga ya ba doyen ya ba Kisambo ya papa Noël ya biso nyonso ba matete to yambi awa azane simple na nyonso bolinga koyoka na nyonso bolinga ko critiquer nyonso bolinga koloba awa nyonso koyete to yebiote papa Noël ata un mot ndeko sentigi de ça aw tala caméra do batel matete kuna obindenge ni oui na sepeli mingi na présence ya honorable bourgmestre Matete Baelonga Ibieme qui est aussi mon cousin aye ko honoré biso na fête yo to sali na kanisi soki ezaki initiative mabe mbe na kasita msonge ko ya te mais boka mote to tandelaki ye makambo nyonso ndenge yali yango na monaki makambo ngo zaki kitoko mingi yango bomoni ndenge ya na kanisi ye moko sa lobi yango boyoki ye en chair et en os pomba msubo kansake tozo tricher Baelonga azawana en chair et en os nde bozo mona tana pese mbote po mona mon excellence. Merci beaucoup merci doyen toza bena yemoro balobi fierité la biso Matete yeyo azala biso awa doyen ba imola kisi ya idée oyo asanga raté to na jeune garçon la biso papa na biso yaya doyen zawana na yemoro fe ba sa awa Patili Bonasi asali tricage vebelo yeyo Patili Bonasi asali tricage vebelo yeyo fe moto na mamu na su moto pen yeyo on est nos grands frères mais naina so leki na yo na idée so qui a courage pour na ba comprendre il est jeune garçon mais asali espoir oh ton imakité na ba venir ba sa awa espoir na ba grand frère repousser awa so parce que comme ya biso Matete awa yo c'est la carte ya histoire faut pas qu'on a de la caméra et biso Matete aux attendants merci de moi un France qui pour na to kota veba na kati courage na esprit fait de andimi comment tu as senti pendant via merci NG4 parti Libonda c'est pour la présence de la télé na biso parmi nous et puis en tout cas nazan esengo mingi ya ko recevoir la dynamique de Matete zana esengo ya ko recevoir monsieur le maire ya commune Abisso à Matete. Monsieur le maire, soyez les bienvenus parmi nous. La diaspora est vraiment très content de votre présence. Donc mes chers amis, frères et sœurs de Matete, ceux qui bomoni tozali na président bourgmestre Abisso à Matete, ezali parce que dynamique de Matete on n'exclut personne. Donc na dynamique à Matete tozala pona kosangisa batu nyonso na ba dimension ou bien ba degré nyonso de la vie. Yango tomoni monsieur le maire azali awa. En tout cas, tu s'appelles pour la présence naïe. Merci. Monsieur le maire, tu as dit que tu as moi, je pense que Matete, tu n'as pas de lobby, moi, extrait déjà, je ne pas sentir, la famille. Non, on a eu ça Matete au Bastikali na Kinshasa, bango moko bazala na confiance ya bandeko na bango ya diaspora oyo bazala na poto, bazo kanisa bango tala iloko nene bo basali pour na bango, pour na intérêt na bango, na spécialement sur invitation na bango pour na ko assister na yango et que ils ont intérêt ya ba oyo nyonso bazo sangana na Matete pour ba développer, ba se joindre na dynamique de Matetois, bana oni britannique toujours en avant et que réussite yango est réussite totale. Merci beaucoup de quoi ça me conduit.
Tika ete mitema na bino mitumbola mateo. Onimelaka Nzambe bonimelaka. Onimelaka Nzambe bonimelaka. Nakona papa mibande na bizali mingi. Tika ete mitema na bino mitumbola mateo. Tika ete mitema na bino mitumbola mateo. Onimelaka Nzambe bonimelaka. Nakona papa mibande na bizali mingi. Merci. Peut-être que changer idée. Dabufatu, mama na professeur. Mana mataba ya bisa kingaye. Mana mataba ya bisa kingaye. Soke sale kima komi memele koma mama pena soto. Ala kisa fonkanisa. Peut-être que changer idée. Dabufatu, mama la professeur. Mani fasi bonita, koko makina mate. Yoko mama, moto na sante mani ya kukoleta. Papa esa na mituma, dabufatu.
Parmi les 28 de nos ans à salle, vous voyez quand on passe la table, vous en avez, vous en avez, vous en avez. Et tout, papi de nous poster. Vous en avez papi de nous hey, je luxe sur le solo. Oh mon Dieu, dans la vie de la casa qui le sent dans la main comme un pareil. Je dis ça maintenant, que la semaine je se la compose. La semaine n'a pas fait ma bonne travail merci le mec en mari, on est bon c'est merci le mec en mari, il me tout monter. Merci le mec en mari, c'est mon parapluie. Merci le mec en mari, c'est le soleil. Merci le mec en mari, c'est le pétard. Merci le mec en mari, c'est mon tomancier. Merci le mec en mari. Je suis en toi, autour de ma vie, je t'ai donné mon cœur tout entier. Et la vie pour l'éternité. Dans la terre, je suis occupé. Je suis en toi, avec mon cœur. Je vais toucher, c'est ça mon problème. C'est ça mon souci, à la maracuja. Je regarde ça te toucher, c'est ça mon problème. Je regarde ça te souci, c'est ça mon souci, à la maracuja. Merci beaucoup, www.1j4cadence.info.promo.com. On retourne un système, il y a collègues, mais il y a frères et frères. Mais toi, sous il y a biso, balamatete. Babi de Gérard Moko, à ma tête, Tozalaga. Au forme,
o gistari o makasi tozali mais na pire esprit to sola to na papa Alliance yem na charger maramu nyonso awa oyo esimbi maramu nyonso oyo esimbi maramu nyonso na nenga par rapport pour na tozala l'aise eza nini parce que papa Alliance azananga awa na NJ4 cadence info.com toyoka ye moins 5 minutes et là on est oyo abongisi biso bana matete parce que artiste musicien oyo apesi un plus pour na tokende to kota na mozindo mais lelo te mais to na sentiment na ye ndenge to sangandi biso bana matete alobi nini pour na lelo pour na sepsa biso to ça ensemble na etake Patili Bondas oyo boyebi papa Alliance ndenge nini ndeko na ngai na yitu kutena yo awa esangani oza nango lelo pona ya oyo nino sangani botake yo nde moto aziko chargé artiste ya solo oyo siko baconfirme oza na ndeko na yo bafeli baseko baye MC baoya bakamapa oza MC baoya banane baoya ngamona zali awa yo lobi nini parce que yo nde ozali cordon makambo nyonso oyo etangami pusa to vendre oza nango awa ya bana matete olobi nini matete ezela yo. Ouais, merci à trop. On a comme si on Zambé puis na rendre vraiment. Je suis vraiment très reconnaissant na oyo bana matete basali parce que yebika ka place bakunda motolu motolu pena don ne grandi ya matete donc que ba pesinga pe mokumba na bi ke bandeko belé ba vienanga waze quoi ba karmapa ba fabrigas ba petit na biso Fuji donc baza mo belé yo zali awa mais moi belé pe failli bazana biso mais bazu ma contre-temps parce que na chassa babi bon Emile Alliance yo kende osunga masolo encore une fois merci na ba organisateur il y a 2M donc dynamique matete na considération donc je suis vraiment très reconnaissant et on a une savonga ba osala décider matete makasi matete maramutu tozana ngodo nzamba pesa biso masolo wana tout en tout cas parti Libondas donc il y a pesa donc qui wanzen za tito binaka yango c'est parti Libondas so senti ka matete yango yebi donc minga kolobela te tozala wana tosala vraiment il faut tout ça là parce que Dieu a fait à travers pe matete biso to sala pe otoyali. Encore une fois merci vraiment la organisateur au Nyostu Eric Mabungu ozu président mon para Bunks mon para ozu bango Nyoso penda ba fini mobiala bato Nyostu bazala ba doyen ba mama bibi ba mama aimé donc bango to bazala encore une fois merci Nabino bozala décider to sala musala tout de suite là. Emiliana si yo mo moni azali chaîne na yo NJ4 cadence ya Patili Bondas Jézara moko mais pona wana poto kota na yo lelo batu ba ko sepela pena ndenge ozumu kumba ya charge nyonso yaka ndengwana. Non en tout cas batu ba ko sepela déjà ba pesinga ke melia yo kamba donc on a au kamba donc il faut na sepela ça peut batu na prouver de quoi je suis capable donc ceux qui nazaleki ka mutu mo ndonga ba nga pesa charge oti et on a bien encore une fois merci donc merci vraiment à l'organisateur. Pour NJ4 scène na yo olobineni nazolela mabe NJ4 yebi kaka parti encore une fois tozala na tozawana pe poto promouvoir NJ4 déjà mardi na oke aussi ça disque Patili Bondas to ça la peine plaisir pour na NJ4 ça la peine à 4 déjà disque ndenge kaka ba promouvoir biloko ba tumususu dans na minute NJ4 mariage tout manifestation anniversaire concert tout solo lingi masolo NJ4 avec Patili Bondas masolo nde yango wana NJ4 nde makambo te. Merci beaucoup abi on est Emile Alliance tona semika ya poussa to vanda abi bana matete ya tongo biso yo merci mon frère nangai tokuta na kati pona GDG merci www.nj4cadence.info.com bloc la belle Paris, Patricia Manadela, Manalondre, Feli Matete, Afia Mayo, Yaloche Bolebae, Eri Mwen, Kanela, Betu Manamba, Kanela, Yuse Mate, Kanela, Toto Jake Manadela, Voyage,
pour la ville européenne. Et là maintenant la fête de mort. Nous ne sommes pas dans une salle de cinéma. Il faut se défouler s'il vous plaît. Fais-le bien là. Et c'est à toi. Merci à vous, mesdames et messieurs. Il faut laisser le temps aux jeunes, nous on est de jeunes. Laissez-nous le temps, s'il vous plaît. Voilà. Après cette soirée, faudra mieux masser. Yo, viens danser. Après cette soirée, faudra mieux masser.
Bagou danger. Moi, ma femme, pas pour l'entendre s'il vous plaît. Bagou danger. Depuis, elle a des goûts danger. Bagou danger. Moi, bagou danger. On met la main sur le moitié. Descends cette tomate. Souka, souka. Maintenant, t'es bon. On s'en va l'année. Descends cette tomate. Souka, souka, putain. Voilà, ma vie m'a tête. Bakasali sibora simba te mini salo ya gaya. Ba yolo ba wapi simba te. Et ma tête plein. Un chika très fox. Bibiseka na mo era mukia be piste sa image ya ngo moni. To ba su mingi te. To sa awa. Touche ma tête toi. Maman, au sentinelle lolo na fait nos soba ma tête. Na s'appelle ma casse. Vraiment, la CPL Makas, ma tête, ça lui fait plaisir, vraiment. En tout cas, Nazar ko CPL, n'a pas invité, n'a ko lié bien, musique bien, en tout cas, nous sommes l'équipe bien, ça m'a soutenu vraiment. N'a c'est Makas. Pour la fête, vraiment l'équipe bien. Merci beaucoup, Bruno Boroki. Oh, mon thème, il y a Alain Moué. C'est de zone en point, il y a un J4. Bon, toujours, chaque mission, Alain Moué, Mireille Moué. Tellement beauté question monnaise. Voilà. Tout ça, on va venir à un GDG. Na représenté, il y a mon représenté. Ezanini Lelo. Ça fait longtemps que tu as un sous boye. Faites ça quand je suis au Binoni. Ouais, bon, vraiment c'est avec plaisir. Tokutani Lelo na Paris, na frère Nangai, Pati Libondance. Descendant Abraham na Moïse. Bon, étant que Ngapé Diebouka. Descendant Abraham na Moïse, donc vraiment et ça lui plaisir makasi tokutani na retrouvaille na biso ba matetwa oni britannique donc voilà quoi donc voilà donc nous sommes à Paris donc ça fait du bien de se rencontrer avec ton frère donc voilà donc et c'est makasi tout le monde ani na katia famille voilà. Merci beaucoup balobi toujours mon sika on a mis propre. Bah moi sika oh beta ka allez moi mira moi ça katikati koto na mpona que na temps normal moi bah bien minute yo ne grandi ne brita au senti nini quand on est masolon to lobagi yango tokutani pena retrouvaille mo impossible na ba tokutani il y a 30 ans déjà tokutani lelo ne ka masolon singa gezala et Salami avec Pati Libondance. Merci. Alain Moué de Bilbao toujours à Pointe. Toujours en cas de terrain. Na pas na mato déplacer. So babito côté kuneza to la ndaka. Na kati ya muke awati musika na Espagne. Aebnati awa pona nini zakuto parce que te makila et bête lingani te akozo vanda te. Yanga venu. Merci beaucoup. Comment ma passe makamanga soki ndenge esengaka bomona bato bakokani mapasa et na bon Alain moi Mireille moi vraiment pesa yana koto ya koto voilà et nanga nini ato telemina ba grand kulutu na yo ba grand frère na yo vers libonasi yo tele ba on a système hein bitumba monika couleur ye mo mai na kamwe ayekanga ngai akateti trop ayekanga ngai na kopela kimie mais ayekanga korbo yango mais yo binen. Bah moi c'est Yolande Vita Negrara, maman sociale. Déjà à la base j'ai beaucoup aimé en fait parce que c'est très belle initiative et j'ai retrouvé aussi les gens qui quand j'étais gamine à l'époque en fait que je vis et aujourd'hui j'ai au moins la chance de revoir encore une fois. Je suis vraiment très très ravie. J'espère que c'est la première fois il y a Pati. Non, moi le décembre aussi. C'était la première fois en fait. Oui. Ouais, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. On sera encore ensemble donc toujours
Matete, Oni, Bri, je suis hyper contente. Très belle initiative. Que le bon Dieu nous protège et qu'on se revoit encore une fois au mois de décembre, j'espère. Donc, sans oublier mon vieux Pachi, NJ4 Cadence. On est toujours ensemble, donc merci. Au moins, il y a NJ4 Matete Makambu. Normal, nous sommes là. Bon, on a doyen, tout ça, une équipe ya makasi. Na yema pichu manga babi, boko kasute. Babi maka mabezalate. Kana matete yo salami. Tout ça awa miko etambola na chacun après sa vie naye. Na oto sangani lelo ezali lo moko to kolo ba ngo sute. Boko etondi matete ya force. Ba star. Ma nyoso ya matete. Commune oyo bimisa ba mebele. Mais l'Europe est passé en air. Il y a Rosangana. Vous avez un Wazaleli. Tu as une classe à boy. D'habitude, tu as un Kouloutou. Après, tu as un Barabad, tu as un Kouloutou. Tu as un tête. Là, il va faire danger. Fais la Rabadra. Tu as un parce que c'est un J4. Nakreboa. Tu as un fait ma tête. Pour la chef, ça tient une fois. Petit Obi, il m'a dit que matete, ça matete quoi. Donc on y cassas, donc là le mot sopena, bah fait na bino to bandagi bah 65, année 65. Donc on va dire ve badrave morley, on appelle ça un combo. Donc ils allaient to call na monde wana, bah fait ça grand plaisir déjà pour te retrouver petit na Jean-Paul Ngambe bah Wilo. Ça fait au moins 30 ans tout le monde a été. Petit na to ba poto. Ah oui, le temps est poto, le penza, tout. Si vous posez une photo passeport, à Genambila, les amis n'angai. Donc, il fait badra, naïvreux. Mais si vous ne tokabona kabwana, moi peut-être kutanaga, comme moi difficile, mais tu comprendras que tu peux te mboga la facture, mboga papier, so moni au moins mututé, qu'on est là pour mboga aux années wana. Mais badra, mon minute. Tu as une minute pour te compte parce que tu as tourné. Ils sont prêts à poser. Tu vas dans la scène. Peut-être un choc non, bon, moi, je suis quoi? Au senti que tu vas non, Kitoko. Donc, Kitoko. Pepele, peut-être que je vais tendance. C'est force élite. Merci pour la j'ai déchiré Yamago et de ma mère Zawana, Babi, Nema Tete. Ma mère Nini, Nakutana Yobelo, Nyamunakini, Alon, la Musnaye, Yepsa, bonsoir, Banakini, Banapoto, Banamokili Mobimba, la Pessino Bambo Théâtre. Donc, on a retrouvé ici, c'est Paris. On a retrouvé Banama Tete. Moi-même, je me présente là, Dédé Mayombe. Donc, na Pessi Bambo Théâtre. Donc, à la soirée, il y a Matete. Donc, au hasard, moi, ma tête. Au hasard, moi, ma tête. Donc, hasard, moi, ma tête. Donc, elle veut dire, ici, c'est Matete à Paris. Donc, Matete, c'est bon. Il y a une soirée et Simbi, soirée et Indi. Donc, on a des mesdames Sabino, on est en plein Paris. Donc, Sabino, je suis en Paris. Donc, partout le bon dans sa bébé Banyongo. Moutobana Lukela yo. Donc, Pepele, Tozawana, Toana, Bavende, mon Araf, mais pas Zawana, mon petit frère. Donc, j'ai Zaki Toko, Bala Tete, Oboza Libanda, Obo Monaïte, Balasima, Soboki Masola, Bobo Poussanapo, Tocha Poana, Elo, Konabiso, Baninga, la commune Moussouba, Salamakana, Kende Kitoko, Biso Pe Photo Chapoana, Makana, Biso Pe la Pepele. Donc, tant Biso te déplacer, Toye, pour G et Kende Kitoko. Donc, merci à Rolobatro et Zate, Napesi Batuno, son moto, Balinga, Dede Mayombe. Donc, Banananga tout. Mbi a beaucoup là direct au Kabango na kati batutu na pesa mambo te trop donc check. Merci de la mambe Naleli soda Naleli merci to continuer nezala na kati manga Yamoko moi ça manga zona bonsoir papa bonsoir donc soirée en bas dans ma tête au lobby na lobby eza isengo mingi ya komamba ya yambo pote bana matete bakutana boye nayokaki na sango ke bana matete bakutanaka nayaki na isengo mingi
po tozana ba souvenir banda to koma na bamboka epai boya mikili bokutani abo eza lokola libénisi ya Nzambe tokutani esengo et puis ba souvenir mingi ezo montrer na surface na ndenge tokola na ndenge solidarité ezaka na commune ya Matete ezali commune ekende sango commune ya Bonzenga commune Biso tomoni lokola en même temps tozali na baboti na ndenge tokola na ba mouvement nyonso ezali na Matete ezoya na souvenir makasi penza makasi. Les plats ce soir c'est plein. Oui, mais bon, kokuta na boye, maloba mingi pe akoloba eza teka esengo eleki. Esengo eleki, donc bana Matete ba sali plat awa na noisy le sec papa. Donc sali plat. Ouais, plein sali ouais, eza esengo mingi ya koya bisiko, biso toti musika. Moi la plaisir à ba Matete, to ba soirée aux ala, to ba to ozanga te. Toti na vrai. Mais je vais santé. Il y a un quartier à Bisso, les gens commune à Bisso, il faut tout se présenter. Mais là, c'est pas le Macas, la retrouvaille. Les gens ont boni, moi la Mboloko. Donc, c'est retour. Écoute, on a mis les athées. Vraiment, retrouvaille qui tourne au Macas. Ok. Merci. Antoine Kadima, plaisir à toi, retrouvaille. Natsapoli. Et là, on a ressenti, on va diriger Matete. Basangi sango basalango beaucoup plus mieux basanga na tout moment Matete et Kende Liboso. Merci beaucoup. Pati Libondas, le babon de la fin. Merci babi bana Matete nyonso. To continuer, to sangana toujours, nega bomo na toujours pichu mangaya. Yenda si maramu nyonso babi na Paris. Et là, au Konikaz Ifani, Konikaz Aboye, na ba soirée bosoyete au confirmateur parce que Matete na mute confirmera tous les musiciens, tous les Konikaz, tous les joueurs, tous les quartiers. Vraiment c'est Matete. Merci na réponse ya fait. Nanga lobby, mama bo mais mon il faut bolo bakaboende. Pona batwala na rabino, o bolo c'est important. Pona sunga ba o bana Matete, ba comprendre a to sangani pona esengo. Merci collègue Nangaï, Mangala, tout ensemble. En tout cas, un chicat de cadets de faux promo. Et ça, pour nager. Balabine, bébé Banyongu, doyen de doyen, à la bisso, l'éclairant à bisso, on a des déchets. Voilà, bah, star à besoin. À bloc, il dit. Merci. Merci Babito, on continue toujours dans la chaîne Nabino NJ4 Cadence info.com. C'est parti Libonaz. Ah ouais, ils ont ma star arrêté. Ah on a une fête Matete. Mais toi star et Matete. Dès que tu as on a ba lourd, ba boss live, babi ba ve, ba masse à Matete. Voilà, n'enga comprendre mboka nini kaka Paris parce que fête au station nini take Matete toi. Ouais, fête ça va, biso to outil destination London. Robert Bassende, Willy Kweme, Mire Bassende, Hero Bassende. Donc, il faut Bassende, donc, tout ça présent. Famille Kweme, tout ça présent. Tout London, tout ce pays longo. Donc, c'est un malam. Tu es ma tanga, tu es ma fête. Tu es au CP là. Ouais. Donc, ça va, tout ce pays l'organisation. Ouais. Merci. Yomo Moni, n'a salué tout possible. Gérali, Yagoto, Yomo Moni, n'a salué tout. Bassende, n'a Sabino. Pour nous présenter, tu vas comprendre. Bon type na boye
j'ai un gars tombé la deuxième. Ouais, tu vois, et on a essayé tout possible. Mais c'est un temps normal. Parti du bonheur si yo. Quand frère papa à côté, s'il te plaît, du bonheur si yo. Babi ma tête né ngoyo. Basende. Et ça n'est nini parce que deuxième. Et ça n'est nini parce que même ngana n'a pas de coup la balle to yana emene ya. Bazeli si ba Olympia tout le monde en a été. Mais bon moment tout retenu awa. Et alors et pesi nini et laxinini. Non, déjà, et puis si elle est au Saranate, elle est dans bien de se déplacer. De outil musique. Elle est koti, mais ce que tu m'as vision oyo, toi sur ma vision parce que on a ma TV qui ne l'a yo. Ma TV c'est l'a yo. Vision wana penza, bien sûr c'est peli, mais vision wana, elle dit, hein, toi sur la bien. Parce que tout le monde est va comprendre, hein, on a démarrage, ils ont dit, to boli moli moko boye, on a nengani, un sous. N'habite pas c'est national ça mubange événement dans la matétonie botanique comme au budget na Congo yango wana. Merci beaucoup pour yo sentiment ça n'engani ta ma caméra s'il te plaît tourner merci. Pardon. OK, merci ndeko pesinga micro na sepel komona puisque ça fait longtemps banini donc plaisir na biso ezake retrouvailles te okutana lelo ba matetwa. Ils ont vraiment plaisir à Makassi. Donc, tout ce pays, ils ont la batumoussous, tout le monde en a été, ça fait 20 ans, 25 ans. Les lots de tout le monde en a, ils ont plaisir à trop. Merci. On a famille quoi? On a famille. En plus, ma tête ne tombera jamais. Yango, tu es relaxant. Jamais. On va pièce, on n'y jamais. Il y a ça, ma tête, ma pièce, la nyoso. Pour moi déjà c'est un plaisir. Tout le monde a les lots, ils ont facilité l'occasion. Donc ils ont plaisir tout le monde a sous na bande tout le monde a kala président Miré Bassin dans lobby. Donc ils ont plaisir à trop quoi. Donc ça nous va vraiment trop au cœur quoi. Donc ma tête bon mon corps tous a toujours unis pour tout ma tête qui est toujours liboso quoi. Donc on va mingi ouais. Merci beaucoup Balobi. Faut na maintenant. Il faut maintenant comprendre on est le système il y a notre président a besoin attentuaka a un système on chaîne nabino président ici kuna na Londres faut na ya onene koya na yo ozala les bienvenus sur Londres moni la plupart ya bato bamona ba matetwa sont des voyous lelo ya on relaxa ke ba matetwa baza ba voyous te donc sur peut-être lelo sur na boma ubio na matadi ogelokuta ba cadre ya ba matetwa na ofida na onatra na ojefrem donc ça na ba intellectuel ya ba matetwa donc la plupart ya ba kanisa ke ko fana na matetwa ou bien oza ressortissant ya matetwa za bandi donc à Matete il y a aussi des intellectuels banini donc plaisir na biso et si tout retrouver à l'élo et au salabiso bina plaisir à Makassi malgré toi dans Liban na to côté la quantité donc merci na sepeli bino mo bomoni babi o ezali Londres ne déplacé mai eti France bomona famille masene za wana pona jeter et pona ni ba kabolelengi mais to ko deuxième temps pona ba forna tokana ba kota nanu bloc www.1j4cadence.info.com Tona Yemoko J Edingwe champion. Bon moi la moko ne ya ceinture yango yo. Bozo na bato na Paris o nie die na obeta ye o ngai boye ngana comprendre yo ya ce qu'on a fait na biso ya matete. Alexis Bino oui ala champion. Ata mona matete tongo o tangami abanga te ne grandir. Alors que pe ça toko ya sumanda mwakamu ya gimole kasusu parce que to sakene live te ah oui te on a fait to sola on peut champion voilà merci beaucoup neza boye o ngai ceinture yango bino tu o ngai bon vraiment j'ai dit ezani ni lelo yeli biso na ceinture boye na fait ne so ba matete o da bino confirmer pena o za star munene kacha solo et loro nini oyo tokola basusu oyo lelo esengo na sebe komona yo. Bonsoir. Bonsoir, ya Pati Libondas vient ya parler donc depuis bon moment quoi. Oh ayebi. Oh pas ayebi te donc vraiment article là ignorant quoi. Donc tout ça man a fait ne soit pas la matete.
omoni depuis na gagnaki sentir oyo ba oncle nangai ba papa leki nangai ba vieux ba grand frère ba cousin ba frère tout presque ba tout ya matete bazwa ki ten comme on ngoti et ça y a toujours na ba appel ba message dit il faut présenter sentir tout le monde yango so ba papa na yo ba maman leki na yo ba tonton na yo il faut remonter na quoi donc yango na so ki ba appel le col na zaki invité spécial na kati ya fête na so ba na matete dynamique et ça dit tout et on a qui na sentir na pour na présenter yango na ba koko ya matete na ba tonton na matete ba papa na ba maman dans ba vie staff tout ya matete donc matete c'est toujours ba champion donc matete c'est toujours ba champion quoi donc ba nakin les 25 les 26 donc narada kisasa le coup là déjà matete et moni yango de na kati Europe et tika on a la bino ce qu'on narada kisasa quoi to bossa été Gérald azabe kotona biso Gérald roya non je Gérald biso wa Gérald na likoto yo na wazo na tata na Gérald oh bora Gérald yaneni masoli za ndingi za tala kamera awa to asko awa na tem na katikati balabi oza histoire ya koloba matete eza na histoire nazali na Gérald ngana ye to souffrir na matete chaque matanga ça va beti fanfare te mbone robeta parti libonasi na masa nga tepelo na nzambe kintsaka ba gode fondao bazenga mambu ba bozebe ba pesho likaku boza ebele Gérald le to kutana yo pele na fete sa matete eza nini elengo na tara yo moko susu mwana yo susu champion on a vu nini na place wana. T'es vraiment à s'appeler à trop, comme on en a raboué. Yo, ça fait combien 20 ans, non? 20 ans. Bon, 20 ans. 20 ans, tout le monde est sous donc ça plaisir à trop, mais blog a fait à la rapport tout le monde en a. Et ça l'ira bien. Et au moins, on a s'appeler il y a trop. Il y a trop. Faut la ngai. Nena wana nous tano mikono bien non matete la yo. Oh matete la yo ba no siko. Na ta normal. O lobi nini Gérald parce que vedi neta kiyo oyo sala pona biso. En tout cas merci fait. Gérald. Rappelez-nous battre ma tête. Bah histoire Gérald a ta même introduction merci. Introduction Gérard Azale ki dingwe. Gérard a poto pour ni dingwe. Gérard ben notre fanfare pe dingwe bana ma tête ba yebi na robeta na matanga. Voilà yo yebi. Yo iba guerre to no zalanga ina bino na ba petit comme na kisaka. Kisaka voilà. Ba tempelo yebi o matanga to no zala. Mais en tout cas na sepeli ya trop ma tête tozo kutana wa donc le lo veneza du show. Du show. Ya on tout ba présence. Présent ma tête. Bino yoki maintenant qui a peu championnat za awa bana to rara champion mbali boso na zo na chaîne na ceinture yo tout fait on nini. Mais ça ba relève. Père Atigelier, il y a joué relève, c'est normal. C'est normal les abonnés le coup ma tête, c'est normal, c'est normal. Donc yosa nous avions naé, yosa père naé, oyebi bien donc c'est normal. C'est normal malgré tout coup t'as raté mboko ba boulot bani mais c'est normal. C'est normal, viens place aux abambota trop. Bientôt petit diazanakin. Aux suite pas naé. Donc voilà, oya le bamingi zaté donc voilà, on va suite pas dire bisoza toujours représenté en Akatia France, toujours représenté voilà. Vedi na si mo moni biso te amisa to wa to na honneur na yo balobi ba maître boze belé ba ve boze belé mais vedi merci beaucoup merci net ça awa to continuer émission na biso mais yo siko nengo sa wana na ta normal o sati neni mo mkeka nengo moni papa na yo Gérald bon moni yena linga ko bimisene écran te bato tunagara papa leki no Gérard azawa bi papa leki no Gérard akenda wapi ngamune bibisika oyo ya bata marapo omoni maele na ngai e bata magepa na moment ni na poto de responsable na ngai donc oyo boti ko mona mon papa leki na ngai Gérard donc bana matete baibi partout baibi ke ndi na zala na poto awa na zala ba parents pe basali magatu na sala mbara mususu mena ebi ke ya mona zonga rasima ebi ke papa azali donc papa Yé papa les Gérard, ok, nabe la ratango surtout quoi, na sepeli ya trop ningi na moni li sous lelo, na fête ya bana matete,
donc ils savent ma honneur na suba na matete vraiment quoi yango moni senga kene na ceinture na ngai na présenter yango na bana nyons tout ya matete pour baibake toujours défendre toujours matete tout ça toujours le kumu ya matete yango moni kene na ceinture na nga pour bana matete tout partout bozali yango quoi donc basali a trop la locomotive qui filme des dingwe. Voilà, tout ça, la bonne vision, représentant. Il y a pas de mot. Ah, présent, on a bon. Ça a soirée qui tombe. On a passé un message. Dans la même matin de félicitations. Au moins, ça m'a pour la première fois. Ma tête a une image à la distribution. Et parce qu'il y a des canards, on a ça à la mort à distribution. Si on nous met sur le bon il faut ses alliés, il y a plus de temps. L'animal banda caractère de force na yo. Ce qui l'animal na c'est mission pour la force na yo. Merci beaucoup parce que Manu Mogo, que ça dit fort, il y a un homme qui poussé, mais pas un caniboy. Et tout ça salut musala maramu. La bagarre non. Na ko du moment ban ingénieur de Bengasso, je dis nzengela de Bengasso. Abi soirée mo plein de ngwana ngana bikasi. Merci pour ça, on a tiré bon et Moko. Voilà, on a toujours de là, on a Migo Balada retourné, Massola posé, posé pour nous tourner. Et ça, quoi, ça, oh, ça, ça, la mini, moi, ma tête solo, quand on a l'union, il y a un homme qui toque parti l'abondance. Na sepeli ya trop komona o lisusu lelo talaka yo artiste munene ya mboka na biso pa ya vie na biso oyo azopema na kimia kinkestere menea lelo tokutani lisusu na sepeli ya trop ndenge lo osenti nini pe lelo penda matete telemi po omoni oni britannique ezala wala capitale ya Kinshasa. Donc tant au moni on y est tellement beau, c'est bien quoi. Talaka biso badulu choka to saliawa, ba drumero to confirma, hein? Yo confirma déjà talaka ba Olympia banini, to beta ba Olympia ngo banini donc to confirma. Oni otika la oni po masolo makase sali vela biso di azawana ba artiste minene basali, ba sportif minene basali, ba vela biso ba mama kushi. Ma vie na biso na bonne sanité, maître fils Lecos, na bonne sanité, grand maître Puma, Koudi, vraiment, on est tellement yangoyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Migo Bana est tourné toujours dans un an à faire na biso ya matete. Tous les grands frères na propre. Beba nyonyo. Ya nini osati nini bako na caméra wa. Osati nini. La kito ya sepela mingi. Et c'est pas trop. Notre moyen boy, c'est ça mingi. Mais est-ce que bébé c'est amana na ngai passer un message. Bon. Petit sec. Déjà la petite bonus. Nazoya au moins la image. Nazoya kabité. Nazoya sami nazakin. Nazakin. Merci beaucoup. Ah, attention que oh, et na Rossi. Oh, kulutu na biso la louve la meilleure. Mon frère, eza nini? Ori a pesina batanga to ba na faire la biso ya nani osati na jeu. À droit na sebelitro, barambeleki bien. Petit na biso, papi, Libondas. À droit salim son plaisir. Vraiment, dans ce bel matete continuer boye. On est ensemble. Merci beaucoup. Match est bien. Cher Yangwana, au stade nini? Non, c'est ça. Soirée l'équipe très bien, 100%. Pas beaucoup de commentaires, mais Billy Refunda. On s'attendait pas, mais ils nous ont prouvé vraiment que la force de l'ONU britannique. Force tranquille, ONU britannique. Yaya, on a venu. Parce que les bonnes nations, on s'est servi le nom. On a encore sur la biso, on a présent. Il faut
et là on a remarqué Matete s'est retrouvé à Oni. Bon, et là on a sa unité à Oni, Oni Britannique. Bon, tout ça se passe bien. Et c'est on a vu ça les choses de Koutani. Bah Yaya, Baleki, Nabana, Tosangane Sigamoro. Plaisir de faire voilà. Que Makamo aussi à l'autre. Et ce qu'on fait l'autre continuer il perd un peu. On a voilà. Plaisir de se retrouver. Comment on a battu nous ça? Naba Yaya, Baleki, Naba Petit, tout. Merci beaucoup. Maman, revenez. C'est pas lui, c'est que l'équipe vient de remercier le Seigneur, il ne va pas dans le coup. Ma tête. Merci beaucoup. On a toujours ma grande sœur, ma grand frère, Sami Tamazawana, moi ça Chari, ma famille, ma soeur déjà. Ma soeur déjà wana. Venez nini, oh mon sika, collègue nangai. Grand Pedre, vers ça ma série goûté. Voilà, grand frère. Un chikata yango. Na moyo sikone sera lobat. O sati neni na autre na sali bana ba publicité. Ba publicité bolonga za vi merci. Hein? Nazala minga olobate. Malgré 8 ans mukie ya préparation mais eza réussite. Vraiment bakanisa ki yango te. Na pibo au sali na onyo so sali DJ na musique yo beta en tout cas bien organisé. Ba masange sili bato akanisa te za matete. Ezate likuno nini eloko so ezali ya bien fumo initiative so ezali ya bien fumo landango eloko ezali ya bien c'est pas que matete kufu situation na baswasio belé na chaque quartier na baswasio nango mais basali eloko basali dynamique asali ezali eloko bien donc ezali to landa to appuyer eloko so eloko ezali bien ou appuyer net ngala appuyer eloko so ezali bien na polémique ya osala te mais en tout cas ezali réussite. Même ni nabino NJ4 TV ezali au sala musala en malamu vraiment beaucoup landa batu partout félicitations te chaîne la kitoko au sala émission na yo kitoko en tout cas continuer quand là wana vraiment na s'appelle na initiative na NJ4 na musala no sala na publicité ba image la kitoko bon continuer quand ndengo wana mateteza toujours Oni Britannique kotika Oni Britannique. Merci beaucoup Pelanga. Bon, parce que soutien na yo za neni ni pona ngoko. Te soutien problème ezate soutien na soutenir bino na ndenge na kokela na soutenir bino. Na après soutenir bino. Jogo, oyo ba yula lobi Messi ezaki ngai. Merci Fernandez Maembe, merci beaucoup Fernandez Maembe. Voilà, oh sigo lobi basi ya cher bango yo. Basi ngo mbongo. Na Italie, na Suisse, na data femme original. Ngwanzo pena panga, naza allergique na ngwanzo quoi. Ba maman ngama tete. Maman tete enda nini? Malongwa vrai et puis là la bec na crevette. Mazozo. Sagana bo changer ma solo na. Moi c'est Fanny Tamba je parle. Voilà, na pe ba biso be na musique na biso. Na licence na biso, ça c'est parti libonda pire petit à boire ça mais na la keka. Matete yango on est chez les jeux. Babi yango botika te le kikitoko. Matete quoi te? Matete partout et bana. Ezamba liboso, bossa la organisation boy. En tout cas, et si la tête continuera quoi. Mais na kasi binote na décembre sur l'organisation kalaté. On boit que du champagne. Voilà. Merci beaucoup Matete, on continue. En tout cas, on remercie Bana Matete, NJ4, soirée le Gigi Toko, Bana Matete, félicitations. Frodi Matete, étant que Moussika Sigamona Kalamoume, on a représenté Massa Nabiso Fabrice, on a la frère Nabiso Antoine Fabregas. Faites le 5 sur 5. Attends, vous avez dit de mon présence. Nous avons la Toroyama. Na docteur Mwamba. Donc, félicitations. Tout le monde a parlé de mon Tébélé. Fredi Matete, Atila Bon de Toroyama, Kapibiata, Laurent Néal, Moussa Mbinga, Papa Georges, en tout cas, Bana Matete. Félicitations. Massa Nga Pati Libonasi, NJ4 Bolingozap. Tobetaka sente tolanda émission eza bien bato to bayebi musika sika bamote nde totelemi boye tozana batila bondo tokoyama donc en tout cas merci et puis na caméraman na biso ya chaîne azosola bien donc félicitations en tout cas chaîne qui est liboso merci hein.